Francisco Pisco Domingo. Attention, attention. Bonsoir, bonjour pour ceux qui nous regardent le matin. Donc nous sommes en direct des images de Francisco Pisco Bolingo. Je répète, Francisco Pisco Bolingo. Sans lui, il n'y a pas d'image. Alors pour tous vos anniversaires, vos mariages, n'importe quel type de cérémonie, n'hésitez pas à contacter Francisco Pisco Bolingo. Il est là pour vous, vos images et tous vos anniversaires, vos cérémonies. Il est là pour vous. Appelez-le, meilleur caméraman du Congo. Merci. L'international Francisco Pisco Bolingo, #1 toujours. Si vous voulez de la qualité, vous voulez des bonnes photos, n'hésitez surtout pas pour vos publicités, vos interviews, vos fêtes. Contactez le #1 Francisco Pisco Bolingo international. Le plus regardé en France, en Europe et partout dans le monde. Francisco Pisco Bolingo toujours. Francisco Bolingo, site oyo donc eko kanga masolo puis ekangi de masolo takanga moko igo dana bimina site yango. Donc c'est que makambo ya kitoko. Bana kini bana poto bana Belgique bana Paris. Site ya moko Francisco Pisco Bolingo, Francisco Pisco Bolingo. Total ango. Roi David l'homme qui a tué Goliath, mais c'est tout pas bras. En tout cas, merci vraiment la Francisco Pisco Bolingo. Qui olingi ba image Francisco Bolingo olingi omona ba image kitoko he Francisco Pisco Bolingo otozwa etomona Francisco Pisco Bolingo. Hallelujah, Hosanna. You remain at the same. There is no one like you. Hallelujah. Hallelujah, Hosanna. In every situation. Hallelujah, Hosanna. 'Cause you remain the same, oh God. You remain at the same. There is no one like you. Okorobia bima O makansi biwa I am that I am. There is no one like you, Papa. My great provider, Jesus, oh my Redeemer. Alpha Omega, there is no one like you. True. Immense boué, okwa kikanga bono. Immense boué, okwa kikanga kosara. Ebe kwekike, china sepere. No one like you.
Et si tu veux goûter au paradis, on jouera à tous les jeux, surtout aux interdits. Emmène-moi, emmène-moi, tu veux là où tu veux, je te suivrai. Emmène-moi, emmène-moi, plus loin là où tu veux, je serai là. Envie de m'envoler, partir avec toi, bien loin de tout ce bruit, vers goûter au paradis, on jouera à tous les jeux, surtout aux interdits. Tu veux là où tu veux, je te suivrai, je te suivrai. Bruit d'orage ou vent du nord, un naufrage on est plus fort, peu importe le temps, alizé ou raton. Thank you.
Jésus. Na kotombola nzambe ti na ti. Telema zamba zelenge. Francisco Pisco Domingo. Traditional dancer.
Thank you.
Toujours à la bande de la biso babi Francis puisque vous voulez la mêlée awa balobi Paris eza ko yinda donc Paris eza ko yinda babi de boa senga vraiment donc ko na kata mêlée donc yindi et à chaque sakana kudute soir ouais bonsoir bonsoir puisque bolingo bande ko basola na biso tebi que to sala kata Paris awa na mêlée bande ko basola na biso okolo bani ni pona fiançailles ya de boa senga. Franchement fiançailles petit sœur Deborah elle équipe très bien. Tolé bien, Tobini bien, donc petit à Keliboso la jeune donc couple vraiment Keliboso quoi. Donc mi vraiment le BAT. Mais soirée continuer kaka tout ça dans noir. Kasimo bambote na bacamarade bazolanda biso na bike ba jus d'orange na kata Angola bazolanda yo bana kini pe bazolanda yo donc moi bambote na ba masala o bazana kini pe na bana ba kata Angola. Na besoin bambote na yemo Francis que plus que bolingo. Merci. Na besoin de jus d'orange na Angola. Attendez le roko ya raga. Na besoin de donc FC ba charme. Le Boko, Nayo, Diaz Lopez Nabucodonosor, en direct. Voilà, merci. Donc, merci d'avoir été sur Baso Landaviso. Tous ceux qui ont été sur le micro, on a sur le petit moment, on a salle, on a Baso Bina Yakosakanate. Tous ceux qui sont sur le merci. Bonsoir, maman. Bonsoir, papa. Alors, je vais vous dire à Paris, Awa, Deborah, c'est la zone Landaviso pour la fiancée au Kolobani. Naza tellement content. Tellement na plaisir ngande kwa idani na ande kwa debona belle sœur debanga ande kwa idani petite sœur idani nazane sengo makasi na mona journal le londe konanga tala kaka baze belete mais maman na comprendre te na moni na piste te obinité poani papa na bini o mona ba image donc obendi no ngate donc nyusu na scène nki na filmer mais bato basaki belé mais ce qu'on se peine ba image na rocha bato ba mona na bini na nenga mkete na beta aussi na beta bilo bango. Voilà, il y a un peu de fatigue, vraiment, chaud. On a pas l'image de ça, on a toujours. Tout ce qu'on a fait à 7 heures sur la déco. Merci maman. Tout ce qu'on a fait à 7 heures sur la salle. Merci. Ok, merci. Ouais. Tu m'as bien regardé quand tu as parlé, il y a un coffee au midi. On a mandé. Voilà, mais papa kasi komoni les gens na kinzonzi ozala ki wana ndeke bana beta kinzonzi sikoyo tomoni comme vraiment elongo kinzonzi comme siko ambiance okolo banini pona Deborah Senga bien na kopena o azolanda okolo banini Deborah Senga ala kopena ko mobile oui ako mobile na ye mwana mwasi wana tata mwana mwasi wana oui Deborah Senga oui oui donc on a c'est pas du mobile na ye ma moko Senga dit donc un plaisir quoi. Nous on a déjà on va la coupe ma on est sur on va la yaka.
kasi papa ya Deborah Senga na mama mpe bazolanda yo okoloba nini mpona bango? Donc papa Senga azwi nani papa nani azwi mwasi na ye po ayaki na makambo eponga donc aganye masolo Voilà, merci toujours na bandeko masolo na biso olobi kaka nazopesaka mbote nga papa frère na nga vraiment papa Depsi vraiment na mama Pauline vraiment napesi no mbote babi mokolo ya lelo nde grâce na bino vraiment donc tokomi na kati ya Paris awa donc toujours Francis Pisco Bolingo tozosala baimage toko bawana baloba to mpona Francis Pisco Bolingo biso toza na biso nga tozosala toujours mosala bosoko yanga ndeko okoloba na nini mpona leki na biso oyo tozosala fiancé na ye mokolo ya lelo okoloba nini? C'est du bonheur. C'est pour cela qu'il a baptisé Congo. C'est du bio. Donc ça va, check vraiment. C'est que bien. C'est que vraiment bien. Donc Nazar aussi de là où tout ça va. Donc ça d'abord sur le gars tout le monde. D'abord sur le gars, collègue. Ça suit gars. Mais kasi na kati ya famille mpe bandeko baza na kati ya Angola na Kisasa bazolanda yo mpe baza mpe na kati ya Paris awa na Toulouse mpe bazolanda yo eloko nini mpona bakona bango? Félicitations à tout le monde et bonne année, bonne santé. Merci. Voilà, félicitations à vous. Oyo, etikali de bosala mo lisusu esala bien. Nga telema nalelaka mingi na loyembo mpo nalela bino na loyembo. Nzambe asali libala yende mokonzi ya libala meborasinga yende apesaka kimia Esengo Francis Totoke, Esengo Katina Yesu. Voilà, bravo. Voilà, merci toujours bandeko basona na biso babi wana eza ambiance ya soirée lelo babi eza koyinda toujours nazopesaka mbote na famille Francis Pisco Bolingo babi Deborah Senga vraiment donc toyindi sina kati ya Paris quoi donc tozali awa tokotala kati ya santé sope baimage merci bandeko basona na biso nani mpe adao nayebi te azobatama bonsoir ya ngai ndeko oyo ndeko na ngai ya bonsoir bazolanda en direct vraiment bazolanda monde entier na kati ya site Francis Pisco Bolingo okoloba nini yaya tobalisi na kati ya famille okoloba nini? Voilà, Deborah Senga, oyoki noko tozopesa déjà lipamboli déjà. Voilà kasi Deborah Senga alandi déjà siko na ndinga famille bamama bazolanda yo banoko bazolanda yo baya mpe baza na kati ya Angola Kisasa partout bazolanda yo eloko nini koloba mpona bango? Famille MK, famille Bolingo, MK bato bengi boso Voilà, merci na bandeko bazolanda biso MK toujours liboso MK eza Francis Pisco Bolingo eza toujours la même famille donc merci bandeko bazolanda biso tozokota na kati ya salle donc idana semeki na ngai kosa bambote balo ya ngai leki donc abofa na miti na ngai bofa bajeune bino na tembe voilà donc na minute oyo siko oza bofrère na ngai bosaka bo voilà nazotuna nana omoni ndenge nini na famille Francis Pisco Bolingo Francisco. Deborah Senga bazolanda yo eloko nini koloba mpona
Cisco. Ok, Cisco. Ok, merci Kassi. Merci pour cette présence. Olenga. Angaye. Merci, ton poste. Bonsoir, bonjour pour ceux qui nous regardent le matin. Donc nous sommes en direct des images de Francisco Plisco Bolingo. Je répète, Francisco Plisco Bolingo. Sans lui, il n'y a pas d'image. Alors pour tous vos anniversaires, vos mariages, n'importe quel type de cérémonie, n'hésitez pas à contacter Francisco Plisco Bolingo. Il est là pour vous, vos images et tous vos anniversaires, vos cérémonies. Il est là pour vous. Appelez-le, meilleur caméraman du Congo. Merci. L'international Francisco Plisco Bolingo, #1 toujours. Si vous voulez de la qualité, vous voulez des bonnes photos, n'hésitez surtout pas pour vos publicités, vos interviews, vos fêtes. Contactez le #1 Francisco Plisco Bolingo international. Le plus regardé en France, en Europe et partout dans le monde. Francisco Plisco Bolingo toujours. Francisco Bolingo, site oyo donc eko kanga masolo puis ekangi de masolo takanga moko igo dana bimi na site yango. Donc c'est que makambo ya kitoko. Bana kini bana poto bana Belgique bana Paris. Site aka moko Francisco Plisco Bolingo, Francisco Plisco Bolingo. Total ango. Roi David l'homme qui a tué Goliath, mais c'est tout pas bras. En tout cas, merci vraiment à Francisco Plisco Bolingo. Qui olingi ba image Francisco Bolingo olingi omona ba image kitoko he Francisco Plisco Bolingo otozwa etomona Francisco Plisco Bolingo.